Voilà, très chers fidèles abonnés de Vérité Universelle TV, bonjour, bonsoir. Ça dépend, il y a Herbozolanda Bisso partout dans le monde entier. Zanga Yuabino, parfaite blende de la poupée noire de la presse. Car on est dans toujours. Lucy Lukola, les pour la bino ba news, il y a bien émission na biso vraiment tolo bela news. Émission ils allera toujours présenter par nanga, tolo bela news sauf rien oloneko. Trouvez les bino docteur Matondo, docteur traditionnel, n'ai de beta masolo, to bandenge nini, abanda musala na spécialisé trop na ba maladie nini na profiter ko pesa mbote na boss na maître John babi big boss, pourquoi pas son cœur maman Micheline babi 1000 fois mère boss, bambote bela na boss ante cordon Kiko, yo sa babi cordon intelligent, pourquoi pas DT Fabrice Lundombi un bon tonton, motema evodi Lundombi na boss ante Igor Singi, caméraman va passer toujours à image très professionnel papa na Gorsiana, bambote bela mon papa chéri Jean Bilendo, pourquoi pas à ma soeur chérie Béni sans soulever sa Glody Mukunga maman Bajimo, Igor Singi panzela nga tableau na beta masolona. Docteur Nanga, babi docteur Moroboye, pas comme les autres. Bonjour docteur. Bonjour maman journaliste en tout cas. Donc na sepeli pour la population pour balandanga yido vraiment docteur de Congo Mwanda, ngaye open international. Nazana kata direction avenue Lengesa, donc ibunda numéro 15, donc il y a un docteur de Congo Mwanda na besoin de sentir nga pena, va confirmer nga avenue Lengesa, donc face à Makala. Ok, merci beaucoup docteur. Docteur, est-ce que vous avez dit musala en tout cas, en tout cas, ils ont douté pour na musala ya médecine traditionnelle. Na bandia pakta Lubumbashi Mwanda, baboma matadi ba ibinga bazo confirmer na télé mais na bandia pakta na musala do ya l'état, ya beta major général na babaki. Donc il y a la bakay bamba sur le koko na ngam tatsela nga don wana ta na mwasa zo botate. Donc ya oroya penza ozu numéro nanga, o confirmer pena musala wana pena donc les a fara au confirmant les apena donc don pena biso ya bokoko pour mon exemple mon belé na relaxa bino partir ya les bosso maman na biso journaliste au confirmant au pena. Ok, docteur Kolo bana balanso bazolanda ezaki na nini po batebele presque bayebi ke ba spécialiste bazala toujours bato ba umeli na musala parce que yo ko yebisa biso po banda musala o na nini ti okomi lelo combien des années au sal na musala. Voilà, donc en tout cas biso za don ya famille donc on a bandé on a âge à 10 ans ti ko kende don bolé na ko kisi do 41 ans. Donc en tout cas donc il a un spécialiste à pacta inajeko bayebi nga docteur de Congo Mwanda simba ki Mwanda mobimba pendant 24 ans. Donc on est basé sur monanga sur place na télé mais ça où il y a tembete. Donc on reçoit les meilleurs bengi fara fatab malade union surtout na panza kata mwana na kindo kitu na panza komine banda kutu de na téma sur place. Donc yo mo ressentir ngo maman journaliste na lingi penda te o muto soka zui a benginga na ye pa na ye amondi penda confirmer nga penda solo puis ba remona ba exemple ba biloka bien o nazana ngo na kata venir Lengesa mambe belé o do mbamsu no ba mona ngoti na musala ya traditionnel ba ressentir ngo do liboso ni na télémina yo. Ok, donc docteur a outi banda Mwanda donc asali sibi bana Mwanda belé avec qui tapé na Kinshasa pas ko ça bana Kinshasa donc et celui qui na bana Kinshasa te yo za na pays étranger Paris, France, Wapi, Suisse, on a problème. On a un médecin traditionnel. En tout cas, on hésite, on contacte toujours docteur Matondo Otosanayawa. À côté ça yo adresse naie, à côté ça yo dans suite ya malamu. Donc vous allez vraiment décider. Donc est-ce que vous avez ça vraiment spécialisé dans la maladie nini? Bon, en tout cas, dans les internationaux, à partir donc il y a le rhumatisme, nyokankao, sinusite, le kama, kolakovimba, donc aux hommes on a constipation, le sali 4 à 5 ans puis j'ai raté.
donc osali ata Nice eza kovimba yo na ba hémorroïde interne na bambaso na bapanzi ata na maladie donc omona da ba péristime donc ozomo elia ka pena makasi donc ba sinusite donc ata komine na mobali ya ba transition ba massage yo ya ba peni donc wana eza inekimanga moko apakta ki chasse nde na zana venir lengesa ngamo na sala geloko wana pesa chimio ngamoko we eza don na ngai donc ba maman no sote ya gambela ba yebi jeune wana na lengesa za mordant donc ba ka ebele ata na konki maladie makolo moto ba PC donc ozomona ata mutu evimba kayo lolukika ba sinusite donc nyonso en tout cas dans ba ka ebele pena bo mona ngotina la sanga pakta tableau bo confirmer ngo pena maman journaliste. Oui, donc on a aussi que ata bakunki yo bikisa ngo kunki to muto yebi kezala elo maladi mambo babota manango te ezali nyongi wana zo benga ngo nyongi do yela kado ya kobwa kele somo na zo bota manango ebi makapakta mukinga na bambonga mabende ona lempa rango wana na ya koniata basoso ya nani ya nani ba marque oya pembe wana na ebini na sese la ngona nzungu na kotsa mwa biloko na kati na zoni ka nzungu na likola mukongo na yo ya zo kitsa biloko wana. Ah bon, OK, merci beaucoup sikoyo. To moni yo pe na bambongo kala bambongo to yebi ke na Kinshasa to lia ngo lisute to salela ngo lisute me yo to moni yo na yongo utilité ya bambongo ngo ezani na musala na en tout cas bon ngai eza moni bambongo wana bona kasi mama journaliste bokote ala ngo pe bomona rango wana donc eza bambongo moko eza kotima biso donc ya famille donc atoza na nkodia na kati ya ba centre tena bakimbangisi ba misoni to ba ibi kotima bambongo wana kala ba gorine wana ba miso bazo sengela ngo na ndenge na bango bazo salela menge eza na kaba maladie donc isoki ozomo ata ko mine donc ata na bakatsa bandaku bien simba mbongo mbongo ebunga kayo be ozomona donc ata mwana sana misama be kindoki na bindi na kosela ndinga bakotima bambongo wana bambongo akala wana soko donc olingo mona spécialiste ya biloko wana donc na koya na kosenga ata na mbongo libende na ata na mbongo no sakala opera kozana ngo besoin donc azana posa na azana ngo bloc ya ba bloc pende belé akoya ko mona ya mabende ya marque soft na soft o akozana ngo besoin na azana ngo nyosona kata vende lengesa kibunda numéro 15 nazalia docteur Dikonga Mwanda na yoka ki olobaki lisusu ke ata mwasi zo concevoir te yo soka ye pa na yo ako concevoir mais eza na basi misusu amona ne ba période na ye mais azwaka zemite siko par là to benga ngoni mpo biso tebika ke soki mwasi abota te il faut que mwasi na amona ba période na ye yango esala ke abota te mais na bato misusu amona ba période mais abota te siko par là ezaka azaki sita to ndenge nini to yepoza na nzela oyebi ndenge nini ko traiter malade bon. En tout cas merci maman journaliste donc eza donc wana to benga ngo ntumbi benso benga ngo ni okankao eza rapena ba papa eza rapena ba mama donc mususu wana soka bandi ko lia yo pena donc au mona maman ko za 20 ans 15 ans be aboti déjà donc mwana na ye au mona donc boya zo ko susu ko zo etant ba période na yete ezo lia etant des règles wana donc yango mona ni okankao wana compris la lokola ni okawana ezo mona ezo so ba constipation lo konde tezo tambula musope akozala pa kangi nezem mais minute muke akoseva pakta zemi wana oromona do ndungi wana na sali sango do ngotsa masuba na ekaka ya 5h na molangi wa peni wana atina dembu mamungwa aye nango pa na ngai donc na kosala ngo te se do na koyiba mitu wana ndenge eza na kata nzoto nyonso na koyiba ngo atana mobile ezala mwasi ba ya nazo confirmer na zana biloko na nyonso matériel wana siko pona mwana mobali ayebake abotaka te basini nango ezalaka ndenge nini pona bana basi toyebi bien basini nango emso eyakaka nde outi koexplike siko na bana na mwana mobali plutôt basini nango po ayebake abotaka te ezalaka ndenge bon ezalaka na partie na basilogi ya partie baspendo na mobali 4 partie colonne donc akomona mpe na basilogi ya partie basper na ekomi donc ya léger ya mai donc ngamoko soko nayebi to na kotala na batouche na ye wana donc nakoyeba déjà donc aza dana etant ya malade wana déjà c'est côté déjà yango monaka donc akozana mwasi mais mwasi azoconcevoir do partage zemi akangate et comme yo famille donc yo bien mobali azana misala mabe ateka mukongo nzoka nde ezana ba biloko mobona osana kata nzoto na kotsa masuba ya 5h na dembo mamungu ayelingango na koyeba mambo nyonso ezana kata nzoto ne mbala moko. Bon pour na ba mibalo bazalaka na faiblesse sexuelle na bakina ki mobali na bango wana pe otreta kango pona ba mbali mususu za bongo atambo na hôpital ebele azu guérison te habité na okende wapi parce ndenge yo leki na chaîne na biso tozana besoin ba kolanda yo ba yeba ke pa na yo solution ezali
est-ce que on a traité en haut? En tout cas, on a traité en haut, c'est ça confirmé, le massage à partir de la pénis, donc attend à Mobali, et soliaye pour la partie basrogia basper newana, na roye basiko étant na yewana donc dengue so manifesté donc yango don na salle c'est donc roya presque banana ye, na c'est d'après presque 5 mois yango na venu lengue ça confirmé, tina ba internet ba bois kinga, donc il y a ba face, donc ce qui au lingi peno mon spécialiste ana ko benga pena numéro de téléphone. Ata yo mona mama journaliste donc au mona yo mona bande kono mususo bando ya pananga au moni denge bazuzu da bakabaze me wana ya moni pe boyo confirmer nga le soso bolexanga na l'écran en tout cas à partir gouvernement na biso ba mona mwana ba oninga sale musala ya famille ya bokoko tala ndingi na sana no jeune boelenge donc en tout cas mais na d'autres travail pena musala confirmer pena do l'état soutenir nga amona pena musaninge zali so ba ko bengisanga tana ba continue ba mona pena musana nga ndenge zali pato komisa le kumbu ya mboka na biso Congo na tamboli ba bengele ba mwanda ba Lubumbashi na utiti ba partir donc ya ba sundi kuna kota ba mboka banani traitement nango ezala kaka il faut kaka muto ya na présence na ye donc il faut manser ba massage to ata muto na pays étranger au ça ele ba kiso yo tindele o eko bikisai. En tout cas, donc, il y a routine de l'asso à Tindé numéro na ye, atteint un compte na bino bien un compte na donc on a routine de l'engo de la ligne on parle na mbalé na Tindé na to celui qui a un téléphone na zo l'accès na au salle lango. Donc en tout cas, on a pendé ko le ka bien penza il na mwasi mobali na ba kondi ata ba tout nyonso basé toujours elenge donc en tout cas ba benga na numéro na opé ça va confirmer maman journaliste. To comme on a ba kiso e traitaka ba pona problème ya mabota ba kisi yango ko la biso ngo ozwa ola tsabiso bakisi yango ko tourner ta ndinga kuna tourner na ndinga kuna do toza na nsangi donc o zomona donc en tout cas yango yo azali wana donc au côté na tiata 5 donc kopo ya mai na tika ko pousser ata na bulu koto donc oteye do tongo itoki nango obango sano do matin soir ya komela donc azali au secret ya biso mko utapata bengele pa na fandi trop na bana baso bazana bengele balata ba câble belé wana donc yango do na ba pique mais donc eza secret belé no moni a oyo ezali to benga ngodon sango na départ de Kabinda donc azawana donc eza 10 bouchons comme là donc ndinga zana to zo mo na mobane ono banaka ya nyokankao ata na mwasi mobali a reconfirmer ngo pena na bouteille na simbio yo yango na kanisi mambo eze belé bomo na biloko presque eze belé oya bantumbi pe ya point noir na zana ngo na kati ya ba thermos donc ezali oyo pe donc il y a supplétif donc il y a sanda donc il azana donc pour na rotondisa mai ya basper donc na mobali ata na mwasi soki mondenga sali ba 15 à 16 ans obotate ya do panza pona nyokanka wana mbala moko yango wana tout pona mama je laisse mes blocs eze belé pour monsieur ça na pacte voyage na tina ona ba Congo yaka en tout cas wa ko na besoin benginga na ko ya wana confirmer nga na kaba maladie donc il soki pesa na besoin monanga awa ko ya nelenge ça na bumbu awa na libiki bunda numéro 15 voilà quand ndé besoin mona ke soki ozana besoin ce qu'on a besoin na ye apesi adresse na ye apesi pe numéro na ye na suka ya émission donc bakisi eza awa ebele bakisi misusu eza atindi na ba voyage bakisi pe misusu ekoya donc atinda bakisi na utaka mboka yes bakisi na ye abuka na bazamba kisasa te bakisi ni utaka vraiment na mboka e yakaka siko pona hémorroïde yana bato msume azala na hémorroïde ayebite ke hémorroïde basine ya hémorroïde ezala ndeni ba partia hémorroïde ba misusu somona donc patoza na 12 sortes ya hémorroïde interne et manifesta na nzota mutu et la mwasi mobile le romona donc les opeso makolo moto ba gulema na libumu ba constipation les sentir donc modo zoliande ti mutu mo zolia ti zo funga mayote mutu ko beta mo ba gazi donc ozomona ye mo ba sel ya ba zeizei ba nyambuma mbuma donc ozomona ce que salindu ngana mo apakta gulema apakta Nice azovimbi so penis donc romona wana douleur mso azana ngo tsala ba 10 ans ba 6 ans ba 20 ans donc ezonga raté donc ngana rolata ba gang na yebi ba kisini na rokota présana ba poche nango wana e bata ma apakta Nice donc ngana yebi na rokota na ndinga na rozongisela yongo so na mwasi nazana ba kisi ya rofandi c'est la pour les interdit pa biso okota la mwasi c'était do faute repesi ba kiso ya rofandi la wana donc ngamo na yebi na rotali lango to solo na mwasi so bazana mobali donc il a refandi sa bango mibale na poser ba question donc à expliquer nga na yebi na opesa mwasi pour ba kisi pour na rofandi lango
donc yango ozomona donc en tout cas na zongi sango na za makasi pena très fort na hémorroïde interne et externe na nango pena makasi vraiment yango wana pena mama je les pas ba confirmer pena na biloko bien en tout cas na loba mite nga linga randi pena en tout cas moto na traité ya petit témoignage nanga pena pour ba yo kango pena na za se place na RDC na kata mbuka Kinshasa na vene lengesa pona bana mibali olobi ke il faut aussi mbaye na nis na epona oye ba soki ba poche soki ndenge ndenge uti ko expliquer à bango moko déjà ba ko comprendre ndenge olobeli parce que pona bana mibali bana ba payer étranger ba pays étranger ba Hollanda biso il faut que baza la présente aux na ba kispe wa makasi ata osimbité routine de la pour être traité à bika. En tout cas, nous avons maman journaliste yango pena na zo bana baba to bana ba pays d'étranger de ba mon docteur de Kongo mwanda musala pena moni ingénieur o azalo ko ande tsinga boye presque ba 180 été donc on a sali na musala médecine ba document pe za libre mon bozo mon maman journaliste na la kisi binongo bon mon yango donc presque ngana traité ka toujours ba militaire pendant fin na base militaire de Kitona pa koko na banda ko traité ba misala wana makasi ka ba militaire et monga pe na landi après ko na no mesana trop na ba civil donc yango monde donc en tout cas et aussi ngapena soki roza ko soutenir na musala na ngapena ba mona di domaine donc en tout cas na mutana kama malade na kei na traité yemoka benginga zo panda o basana bamboka étranger na rotine bongo biloko wana benginga na zo expliquer pende na osale lango na betango pendant une semaine donc mutamo pena normande bwana zara don ya nzete na ngani zara pena na donde na sala bakisi wana yango ba ke lo baki peke ototaka postate début ya postate zara ndenge nini pana bala mbali misusu bani dako souffrir maladie prostate mais ayebité ndenge nini prostate bandaka alors continuer toujours ko va na ndako ayebité akoya ko rêver yango RDG comme grave on est comme déjà trop tard parce qu'on est ni mtako remarquer que a comme na maladie prostate en tout cas prostate on est là ça la rendeng wana donc ça sera excès na bateau to betara c'était na excès comme la do bati ou les cas secret wana donc au mona donc hectare azo mela bati wana azo bati après donc na ba 45 ans 35 ans les hommes manifestés zo lia kaya pacte na basologa basper na wana donc yango zo mona muke ce qu'on a naturellement na ya masuba au mona moye tirer tellement na 2 mètres et comme donc ba 1 cm bandi ko kata ale yango mona rapona nini donc soki ata ezo manifestation ndingwana tina nzoto ya mama et comme randingwana moi yo za suna courage ya robota mama et rosalate ale mona dans 2 minutes 30 secondes bando suba pampa bata 5 fois 6 fois donc ngamona sana biloko marque on a sauté masuba nona molangi ya peni ote dembo mamungwa na royeba pata prostate na bakana yo wana ndenge zo manifester na ba pona na ba nini moko o yanga moko o ipaso na lobeli yango batumi ba oyiba mayele na ngai yango moni do na zana don yanga moko pena ona salisela ngo tout monde zo tambula te et comme so maboko pembe makolo pembe mbebo donc zo kabusaka yo ndete mo zo makolata liputa pana prostate ezolia kayo yaka pa na ngabenga na limero ko confirmer ba secret musuna ko tekelongo pe tsali ya libela panga na va jarami mingi trop le soko ye na ko la ki sona tekelongo tsali pe ya libelo ko mo la xelango pe do bat pe ça don ya biso pene ya famille maman journaliste voilà bozo yo kabini mono to so na dor ta fama ba consommer mission oyo dernièrement to ko ya to ko ba to ko tuna e maladie ba cause ya prostate na minute to lo bango na onte to retourna ngo après to ko zonga to ko zongela ka prostate to ko zongela ka ba maladie kaka maladie moko c'est ça et là quand ngena lo ba yangwana vraiment différence ni les na hémorroïde interne na hémorroïde ya pamba en tout cas na hémorroïde so ki muto azol ba hémorroïde interne be hémorroïde externe et ça différent pato na demi sopo donc ezala wana le yango zo mona musodo muto azol sala sel ake sala sel minute wa bi misi sel momuke hémorroïde et kendaraté les fanda ka donc na dans 4 jours après so lié li sous 5 sous besoin abimisi sundambo wana kati ya mona manifester na hémorroïde muso surtout ba misusu basala 4 ans 5 ans 10 ans à purger raté donc au purger très important na mobile za la moitié mobile le yango mona rapona nini na to laksara na babilo ko excès ko lira ba mbinzo ba mayebo ba mbisa ko kauka ba misili donc babilo ko wana ezara pona prostate ya na hémorroïde interne ezara kiss na biso secret biso ba traditionnel le yango mona ka do point ni donc le ba jeune mingi ba komi ko bela ba hémorroïde bilo to leza excès ba produit chimie le yango zo mona zo bebisa na mibale la mwasi mobali donc zo mona la na mwasi ka papa docteur ndenge nini en tout cas prochaine nga mwasi fungwa mdene hémorroïde donc au mona donc
on ça la sel moemo donc ni se vimbio donc zo bati babilo kwa ni zana ba point moko ba secret on a mona traitera donc na mibali ezala mwasi pour na hémorroïde interne parce qu'on a bando pese la babilo kwana en tout cas tera mukelikisha seza munene ba royi babilo kwana mingi pena mama le journaliste pendant na secret biso moko ya famille okoko atikelinga pour ya kufi na 125 ans donc ngambo na beta 41 yango na musala ya médecine traditionnelle na sali concours pour être là 20 na inajeko donc ba yiko kufa donc presque 16 4 ketotika là donc en tout cas elle a bâti poison donc na sala rango simbi vert et panzani donc en tout cas nazana babilo koana donc na roka tongo pedo ya 5 ans ya 10 ans itikalo pe lebela nazana babilo koana ndo bo moninga boye en tout cas na rosala be spécialiste babilo koana presque donc ba continuer ba la mo donc boyo kanizate kokota na kata basali moko bozo mona ba likunia donc akobenga ngape na yeto solo na sali bilo koana sepel petkale uniquement na nzoto na ye. Voilà, merci beaucoup papa docteur. Si comprend la éjaculation précoce. Docteur éjaculation précoce mais ça n'a pas mis balle misusu azana éjaculation précoce déjà mais ayebi angote ayebi début na ngondenge ezalakate ce que quoi expliquer biso e bandeli éjaculation précoce ezalaka ndeni ya wana mama je voulais sentir merci pendant la mituna donc éjaculation précoce ezalaka nini donc moni e ba mibali mingi do ba yeba te moni elanga na pesa ka test wana na nini naturellement pacta basologia ba sperme donc ozomona mususu azaka do pacta sentiment ya mwasi donc nzoka mwasi asala dans 6 minutes pour na Jacqueline batana e mobile abetaka 9 minutes donc na 9 minutes wana donc pas mwasi mutasezera mutaliboso mais soki yo mobile ozolanda dali boso mwasi la mabe omone komi ranking na ndaku bokomi donc bo séparer donc komi boye do makelele na pona nini biloko wana biloko wana yango moni mal fait ça biloko wana pona nini ezalaka pona nini donc mobile il faut koyeba tana autant ozomona donc ozalaka na mama donc il faut koyeba dai moradi bandi ko liao déjà makasi donc hémorroïde yango ne affectaka directement éjaculation précoce yana justement mobile voilà yango wana pena mama pesa kana touche pe impacta ba infection oui kotaka donc impacta mwasi azo sa transfert do partir ya mobile donc ngamo so mobile abenga na numéro de téléphone au laccès secret ya ndenge ni pona sana retouche pona azalaka donc moi séparation muke kaka na bakawana na olaxé pona ndingi zakana mama poni kota été donc on a salaka ki sa maman na papa pona bossa na traitement na beta bossa la ngodo na dans une semaine donc en tout cas pour nager te pour ozana no calme pena donc amona olaxo ba secret o ezaki belé na biso mo na ba docteur donc na olaxo pena belé pena maman journaliste tout est ma pona éjaculation précoce pesa na bato belé bazala bato batembe ata ba hôtel ndenge expliquer boye mais ba okota ngo toujours doute to bimisaka ba cause ya éjaculation précoce ya ata to lobela ngo nyonso te po eza na jour auto ko ya poto lobela ngo pena mais ba cause nango ezalaka nini ba cause éjaculation précoce po ezalaka nini à partir ya mai oyo to benga ngo à partir donc ya nzumbi wana à partir ba sperme na biso mibali le soke lié yo pina ndengwana donc en tout cas yeba okobala no mwa satana mbongo ebele okotika pe robota na yete ba yango moni lia kaninga yo kairo ko ba mwa sana ndio kanka o no kona ba mutala kele ngo zoka yo mo à partir mobali le c'est lia yo déjà donc yango mona donc esala no à partir ba infection et kota rapena betronique ça ne kota de lia na mobali yango oyo ka donc ya da to sana mama mo botsa mama ezate donc osoma yo moko na ke mobali na yo moko do na tirema te na ba sperme na yo ezate pe mai no mo ba sperme ne pesa léger ezada ya robeba yo yango mona ka do éjaculation précoce do yango ne liaka to benga ngo do na kombo na éjaculation do précoce pour hémorroïde interne yango liaka pena yango na mama journaliste donc ba sperme ebebaka pena makasi vraiment donc na ba retouche na ye okosa la soko toucher sala loka marka mi dongo soko toucher au bendi au mona sa bazé ya bendi pena mais soko moni minute moké donc azo benda yeba ibandi da ko lio pena makasi. Ok, merci beaucoup. On s'appelle na kisi yango awa. Ba kisi ça que okola ka biso ka kisi ya éjaculation précoce ba mona ngo. Ba mona pena kisi yango ola exception kisi yango. On a ça na ba connu. Donc oui ça rato benga ngo donc nsanguna donc ezana de port de kabinda. Pa za wana ndenga za na sala pe ya poussière nango na sala pe na ya ba liquide nango pa sala ngo na balongwela.
donc et pour biso secret ça le ngwe la pena maïté donc denga zana besoin retouche ne o ko sala bo 10 bouchons au peu 10 bouchons donc matin donc au sangisi le vert donc na tongo donc vert na pourquoi donc aux hommes la kanayo donc yango na bouchon te au 10 bouchons au tien na vert au meli na tongo allez au sous 10 bouchons ça li 20 donc matin soir yango no moni ba kisineza pena makasi ya pousser pena sala rango en tout cas pour sentir rango pena bien pena très médicament les apena makasi vraiment bon ce qu'on prend la sinusite ana mutu musa na sinusite ya mo na lokola oeza na ka rime aussi la nango to eza na ka maladie boye ko sila nango ayebi début ya sinusite ndeza la raté début ya sinusite ezala ndenge nini ba conséquences on peut animer to que non na début ya sinusite en tout cas sinusite en tout cas maman journaliste ba misusu ba mona donc sinusite lelo mo osaka nango donc sinusite eloko moko mabe makasi na nzoto amutu kwa yango vraiment sinusite soko mono ozana partir ya zolo lo mbuma moko tozalaka nango wana to benga ngo do kyanga donc soki alie yo esalaka rouge na kati yeba to comme na période elanga oko respirer te donc mona pema pona respiration na yo donc mona donc au moins azo kabulo direct na moto côté kabwani donc pour la respiration on peut comme rapena passe atana solabilo ko donc mo zolamba okotika soko yo kangote donc mon ekanga kapena na sinusite ezelo ko mo mabe pena pa tozana lukika na sinusite différence ya lukika na sinusite ezani bon do eloko eza makasi eza pena mabe makasi eza pena sinusite yende mta prof ka pena lukika. Voilà, merci beaucoup docteur Toki ndenge expliquer biso maladie moko na moko oyo yo o traitaka eza kuto ebele malgré to konti pena na ba base te misusu bango moko ba fan na ba abonné ba ko bandako yebisa biso ke bolo bela maladie bwe mutu amoni kaza na problème ya maladie ko hésiter vraiment te ya ko contacter ngai ya bino poupée noire po botinda ngai lisusu c'est pas docteur na loba la maladie oh yo ozana ngo besoin ya réaction nango to tanga kombo na ote metro ya kaka to ba peut-être na nzela na mutu msupe azana problème ya maladie ngo et ko soulager vraiment donc tout le monde a banduta misusu na basi misusu bana banduta na mapeka na libumu na maboko ya libumu surtout bato balobaka banduta zemi ya mapeka o ya mafuta est-ce que banduta est normal que moi s'il faut ça kana banduta to est anormal en tout cas merci maman journaliste c'est vraiment donc tuni ba maman pena donc o baza ba costo donc en tout cas na ba o bazwa ba zemi ba maman na biso ba do télévision bana donc nduta penele on a beta seke ezaka mafuta moto la ngo kindo euta pakta bengele donc ba miso ko za na zemi ezo pasule makolo ezo pasule na ba quiz et ça la bassine wana do yango mona rapona nduta donc ezalaka donc mbando to ana nzete ne mo ya poussière wana donc o sala ngodo ya komela nati eza peda ya kopakula ngo atoti aloe vera e kosimba yote et loko eza surtout na beta sete na ba mafuta o eza donc na ba hydroquinone wana data mutato pakula ngo mona ezo pasula imba la moko mo le commissaire noir ba tatouage donc nazana biloko wana o akoyaka na mafuta wana na tiba biloko na ngana kati na dégager ba biloko na pona hydroquinone pour ils sont c'est temps pena normal na pona donc ndongo moni ya la ba misoko za nzoto mike menduta ezo pasula nazana biloko wana oyo ngamona ko tsado pona nduta pona banzela na tezo pasula isalo basinga et fungoli yo atoza na zem donc nazana sorti nini onga na ko sala bakise pona banduta na pona sela libela sikoko bisabiso ndute bimara mutu pona nini pona mutu mususu yabika apa kwa mafuta e pasola est-ce que ndute pe eza maladie to eza ka mafuta na mutu e pasola mais na traitement na yo obika na yi bon nde tinkenga no to benga ngo donc ezalaka donc na nduta mususu donc ozomo oya munene so za gros donc wana ezaka ya maladie eza pacta graisse na yo soki ekomi excès trop faut na diminuer na opeso bakisi mo faut diminuer na nzoto bato balaka bakoso libumu batanzota minene donc yango moni na opeso na bakisi na ozomi les autres des trucs on ebe no nzoto à l'après na opeso na ya kopakula na ngwana mais ezaka pena maladie pona nduta eza maladie donc même mususu ozomo na mafuta hydroquinone la maladie te donc excès ba hydroquinone les les 4 débattre la dose à qui c'est na bangwana ali yango moni ezo pasola pe na base banzoto meke mais pona nga to ba confirmer na venir lenge ça na base belé ou bena ba moni nga na traiter na ba ka banduta na ezape na TSE soki pe na ba docteur musu bazali donc lokolanga ba sala na ba kisi wana ba kozwa pe ba benginga ba moni pe na ba biloko ba chimie musunga mona sala kandi ba mona ba réaction ba biloko wana siko pona épilepsie est la maladie mo bozo to yebike ici la raté est-ce que épilepsie peut ici la ka
Tout est la raté. En tout cas, donc, ici, la carpone, est malade, on a point de bamissoso, tu en as deux sortes. Donc, moussoso, mon aïsa, donc, il y a une famille na bango, bien, bah, côté sengo, moi, soka, kouya, bandi, ko tout, moi, mamaro. Donc, une minute, c'est mon cœur, mon a, abando, il y a minou, allez, l'ilemo, une minute, dans 5 minutes, à la mouka, so, il va les sauter. Donc, il y a un moment, tu biso, tu minango, donc, il y a une na bengi, famille, na tout n'est bon, na posa, pena, moi, na bien, on a ça, les épilepsies, pour ici, là, oh, ça va. Donc, le problème est il y a un hôtel dans côté na lié famille na bango na miné non donc na loka singlé beso za mwana mwasa loka liputa na singlé so ka za mobile loka kilote na singlé na rotile non ya kosokolana na pringa mona miné apakta misu po yango ya kana misu do yango mona ka moni flou mamo ya kriya bamba na koi yango mona ke loko wana vraiment na makasi prise ya biso ya famille na relaxa ngo do so ka ata 10 personnes 20 personnes ba ba mona exemple wana ba mona pena na salle ici ba confirmer ngo pena mama journaliste pour malade we la basi ke ya ba période au monde malade moko ye ekangika moi c'est ba période naye akobanda suko régler donc au monde sous ba période naye té wana za maladie bon ezaka maladie moko donc c'est basi mususu balinga robeka mibelo kana ti ba kochina donc yango mona rapona nini azana mobali mais azana mobali mais romona air moko azui tonga wana ya 5 ans da betongo na nzoto jour okutana mobali moko azana posa na ye pona babota patanga kolongola tonga wana aletan ya période na ye bo règle bandi ko lia madame moi sudo akanga sudo pena zeme ezate yango mona ke bebi saka moi c'est makasi donc eloko wana soki mo ebimi et ça la rapporta satellite et bandi ko lia pas moi c'est pour na ko saisir na ni fois ça la deux boîtes ya makila donc après abnomona normal n'état donc pour ya période na ye ce qui a ça la ngote donc comme mukie kati après muso il a boti moi na 5 ans 10 ans à mon souhaité période et lié déjà donc il faut ayanga mona célébrer qui soit et que c'est un période normal la salle pendant une semaine à zone normal bon pour na ba mibalo bazalaka alikola moi si na ye akoko satisfaire moi si na été donc moi ça sentir ya tate akoko satisfaire moi si na été ça la non maladie en tout cas wana pacta il m'aurait dit instant donc il y a kapenza donc ça la rendre wana pona nini au mona mobile on appelle ça qui exemple wana pa na pesa rango penza pona nini donc ata kozala mwasi na mbani na kati donc ya chambre na pesa bakuru wana ndenge nini pona kozala mwasi opc rapidement na zemi donc muso azalaka donc na tirement ya maine comme de faible donc a pacta ba infection wana donc yango mona ka muso donc azana mwasi pona bidona yona pesa ki na mama journaliste yango do landenga do poser nga question liboso pona muso azalaka na mwasi fa beta 6 minutes pona azala na kuna muso surtout na basi muso bazalaka ayoka so petit na na papa te donc elia kadi anzombe wana komika ndeti bato mona je mibali na mibali donc malade ani bandi ko lia ye yango mona mobile pe akoma kandeng wana donc azomona zona je na ye mais azaso na petit na so ya ke moi c'est donc nzumbi ana seli déjà so amonika sika mama ninga zo déranger nga na matado ta salika ndenge wana Jacqueline mamoko et seli nango mama moi akende si sa petit pena mama ezate donc nzumbi ana baby sanga so na kozonga so pena bien pena complet pena pona ozonga na mobile pena pona ndenga zala na ndenge compatibilité qui mobile donc raison nango ezaka ke aluka yo a contacter yo et puis a kozwa ba solution na ba problème na nyonso yango wana ti yango wana pe OK merci bon ce qu'on a baso azalaka ata azo coucher na mobile na ye ayoka mobile ne sentiment te nyonso wana ezaka na kati hémorroïde tu wana eza autre chose eza donc a pacte wana eza nzombe todo toza na côté ya côté ya basi donc wana eza maladie na bango penda ya basi donc surtout na beta c'était na maman soko moni ozakada na papa na kati sanda ko zomoli eta yo mwasi donc oyoka su donc ata petit donc na papa te le faut ya mbango luka mo docteur de Kongo manda MTD azada na venir lenge sa awa donc on a zo pesa na numéro 15 numéro téléphone na ko pesa minuto na maman journaliste na fin émission le yango moni eza na papa so ozomona okomi na baba super na yo ekomi ya mai be ozomona na tirellement sauté donc ko sebisa maman oko sopo sa su ya maman te do ya ka penza en tout cas na relation temps ya ba maladie wana ndenge manifestaka na mobile na ko peso pena ba kuru na ndenge obando aussi sa petit na opena na maman na kati sanda ko pona ezala pena malamu na ba cadeau ebele kuto ko kabelanga do docteur pona omoni na bati ba docteur minga ba bomaka ba secret na sombi kaka kisi atekelo ke ne sala do na maman na papa mais nga na relation ba secret belo ezala na kati nzoto mwasi na mobile na kati nzoto na biso bato
Voilà, merci beaucoup. To comme na biso na souka bino boyo qui dort makambu tout au ya lobby. Donc problème tout aux gens ont hésité peut-être tout tangi vraiment malade université pour as spécialiste de maladie et belé so ba 5 quelques boules. C'est trop tout tangi vraiment nion sauté. Mais to ban to zonge la eli sous pour na ko kota vraiment na profondeur ya maladie moko début na ngweza la ndenge nini conséquences na ngweza nini et ça la ndenge nini na nzoto ya mutu. Donc to ko zonge la so yo posa na maladie moko boye et dérange kayo. Ko hésiter te na ko contacter nga pona ya directement et pas docteur tout ça la émission na to tanga combo na yote mais to ko ça peut-être ba ninga msupu bazana maladie yango et comme et ça la ke bango pe ba benga pe docteur et puis ce que moni ki oza problème mo besoin déranger na maladie o ya tangeli biso déjà au moni ki oza victime ya maladie yango ko hésiter ya robenga ye ya ko solola na ye ya ko tindela ya tambongo so ko tinda mbongo te et pas na ye pour aza docteur moko aza sincère o tindela ye mbongo no akotindela o bakisi na yo suppose bande kono na kini yo za na pays étranger o tindi bande kono na adresse oyo o pesa bande kono numéro na ye ya téléphone oyo ko landela ye et Hollande mission on peut si bande ko bande ko kutana na ye ba pesi kisi eza pas de problème donc ton numéro na yo ya téléphone pour na bateau ba kolanda yo. En tout cas, merci maman journaliste, c'est vraiment donc on a un docteur du Congo Mwanda ya jeune donc numéro de téléphone peut aller donc on a groupé ça donc ça donc 082 donc 17 donc 85 donc 391 donc il y a Tigo et Zali 085 donc 019 donc 8 donc 106 nako bandelango le soso donc ça 082 17 donc 85 391 donc ezali 085 019 8 donc 106 wana ezali docteur du Congo Mwanda numéro nanga pena de téléphone yangwana donc yangwana pena nazana venir lengesa donc en face à Makala donc surtout ni ki bunda numéro 15 au benginga place nyoso yo kozala au benginga na koya camarade nyoso yezo se déranger yo donc en tout au benginga na koya confirmer nga pena na koya. Ok, merci beaucoup. Ce que vous contacté Dorta di Congo Mwanda, au mon numéro na déjà outil qu'on peut ça contacter, on n'allez jamais déci. Donc ce que contacter, vraiment pas problème na yo et qu'on a solution. Moi na mobile on a un problème, il y a ma botte, on a un problème il y a éjaculation précoce. Pour hésiter vraiment il y a bien à Dorta di Congo Mwanda. Ce qui au tembo là ba docteur rebelle, on a solution en tout cas et pas na yo qu'on a la décider. Et pas na yo vraiment qu'on a la décider. Ce que les pas na yo au monique aux solutions c'est contacter vraiment j'assume tout oya mabe oye comme ngana zana ponga na moni ba témoignage ngamoko na moni ba tebele oya bikisa dernièrement et tokozonga bozwana ba témoignage na ye kaka awa na elenge ça vraiment na profiter ko remercier lisusu babi mon boss des boss maître John babi 1000 fois boss babi boss sala biso photo za la boss sala poupée noire pour azala boss motivation petit motivera plutôt petit na vraiment de plus en plus hein pour azala pourquoi pas son cœur babi mère boss maman Mishka Micheline 1000 fois mère boss pourquoi pas mon cordon qui koyosa babi cordon intelligent cordon azala toujours sincère cordon azala vérité toujours le quoi chaîne abiso la vérité Universel TV na bossa NTDT Fabrice Lundo mais pourquoi pas Igor Singi Papa na Gorsiana babi mobala pembe un caméraman na pesa biso toujours ba image très professionnel na bossa une équipe mobimba ya Vérité Universel TV là je vois ma concert Blessing Kabambar na bossa une Xila Bosale bambote belesika bozali pourquoi pas mon frère chéri Valdanon Sat babi le seul et l'unique qui t'entend de mes futurs enfants je dis bien de mes futurs enfants Glody Mukunga maman na bajimo bénissant Sylvie depuis Rwanda je te salue généreuse Bilendo Solange Bilendo la cadette de la famille Bilendo quant à moi parfaite Bilendo la poupée noire de la poste on se retrouve à la prochaine numéro au revoir.